déstabiliser Kadjampemba, pour déstabiliser ma sorcier, pour déstabiliser puissance satanique, il y a science occulte. Parce qu'il y a un problème, il y a une maladie, il y a une complication, et belé zo tungi sabato. Et que eso sangi sabato kondima, pour la vie éternelle. Et que ceux qui m'ont tourmenté, n'esprit mauvais, à sa tourmenté, na esprit de ce mabé, il y a bandoki, il y a bato science occulte. Et koki ko sangi sabato kondima, ko sangi sabato ko vie éternelle. Tout ça la puissance, tout ça la charisme, à partir à Saint-Esprit, ben la vie à sanctification, pour neutraliser ma parole, pour annihiler, pour effacer, pour détruire, pour anéantir la puissance maléfique, parole maléfique. Bato basala que ma maladie incurable, bato basala que ma lien, nyo se solo, to solo ngolango, to zo effaçango, ndenge balongola kaba écrit na tableau, to effaçango, malade ekei, restauration et salemi, bato bazu viasi. Zama pambola bino au nom de Jésus-Christ. Hey, hey. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Alula. Pourquoi maintenant? Nyos Weza Nakati. Oyo ezali GPX. Agence moko nakati ya Londres Mubimba. Lumi Kosanate. Tata, akutika la tata. Lelo na memeli bino deux promotions. Pour na bino ba papa, na ba mama, na bana. CP la TV, ezoye la bino na 70 livres. Bwana orozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote. Wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois, on a 10 na 5. Ba chaîne lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo so ma box na yo, lelo, denazolo ba lelo, papa, maman, numéro zo le na se, appelez-nous. Tokozala wana pour na copier so box na yo, c'est là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Merci beaucoup fidèles internautes de www.congopromotv5.com. Banapoto bana partout dans le monde entier, ba onyo so baningara Congo Promo et surtout ba baningara mingi émission li solo avec Dada International babi la réserve de la presse. Merci toujours un souci au serveur bino ba oboza ba fan na biso ba obola la raté sans que boza ba news désolé kana Congo Promo dès kana ba si on parle de Congo Promo tout le monde aura directement au hasard Raph Ngindou les patrons et les PDG entre lui et l'argent. Pas entrée d'union. Merci à toi papa pour la confiance aux continuer à copier sa biso banayo de loin comme de près. Merci à mon coordonnateur qui est Serge Mpiana. Merci à Gianni Célèbre, c'est lui qui est derrière la caméra pour le match. Bana poto bana king bino webika aux émissions li solo sekinde na fandi boye nana mutu moko ebiko solo la pembeni nanga ndé yango lelo na ngena na partager na ye plateau oyo to solo la na il s'appelle qui il est animateur ya monene ya mboka oyo et bokanisi nani biscuit des écoles biso nyonso to yebi yebi ete tambo ki natangi kombo na et ça lui plaisir à trop na bino nyonso bolingara la bonne musique sans plus tarder na opesa na mbote na oyo aza invité na bonjour biscuit des écoles. Oui bonjour Dada Congo Promo Souka ça c'est l'animateur Bogar animateur beta bango na ngwasuma animateur aboka crier ça la siècle les siècles qui la mon gros ba boka ba crime crier aussi la gaz avant faut boire à crier vandi ye mwana mama la mele amodiambo dankila mama lo yaka yeke oyambuta lo vonti yakantendi lo yaka yeke kila sobete ala basete ngama na rogumbo ngatsemene yo Adibanda de Wede Mukongo. Dans le Bamingité, ça c'est biscuit des écoliers. Animateur Oyo, Abunda pas Bundarati le quoi. Sans Kobanga viva la musique.
Ok, merci beaucoup, il est là. Je sais que cette émission fait énormément plaisir à mon vieux, à Pau Firenze. Bon séjour à Kinshasa, pourquoi pas à Pinza, ou bon séjour aussi à Président Douche, lui aussi, il est aussi à Kinshasa. Et ça lui plaisir à trop, hein, et ça lui a plaisir, tu as voté Angola, a voté moi Angola, Didier et puis Clarisse. Na Picasso na bosante ya Pau Firenze yale mawenzi na bosanité le Picasso ça le plaisir na Kubuyuyu et puis plaisir à Makasi pas code Kobongwalanga plaisir à Makasi pas mère Amazon maman na biso et puis sans oublier Barbine Maui la beauté Schengen ma grande sœur à Paris ouais Boti Abidjan de retour déjà ouais. Et les kinde ni kuna okikomona ici ka papa Koufelaki. Vraiment une année avait beaucoup les gars qui très bien à Abidjan bamba ki biso kitoko kaka ndenge bando yambela biso tant papa mbazaki en vie loger nourri mamozaki kitoko trop taka biso ba biscuit des écoliers to beta barke ça m'voit à la terre vivre la musique ils ont une grande famille monde entier to beta ki pe kitoko avec Asalfo séjour les gars qui bien paiement kitoko peto zonga ki na kini to beta ki pe na couloir Madia Koko vraiment vivre la musique et ça qu'on se comporter très bien ouais. Ok, merci à Chancel Mbemba Balobi Demidier. Merci à Chancel Mbemba, merci à René Kabaselu de Bruxelles, merci à celui qu'on appelle Ladima Bila Matof Rasta américain, au bazota l'émission, parce qu'ils ont ça bango plaisir à trop, tant aux hommes sous biscuit des écoliers, animateur Oyo, il y a Boga, il y a Beta Bakri et Binissa, ils ont continué toujours comme Binissa, mais apparemment toujours binara bilo akala bilo asikisa mais apparemment ce monde le long vient na biso nyoka longo Joski Josa mais respect grand prêtre ce le long vient nyoka longo ana ba valeur makasi lelo ya bilo akala akala ne sala ba musicien so na kalobeta no fo loko lelo oyo kanata bon yes o ba jo simana biso ah c'est de n'importe quoi ba jo boka manango hein mais attention ko sona kila mo grossoté ko sona ba ndomboloté kokosona ba vimba tenet ba danse ba vimbe ko sila lelo te vimba yama koso vimba yi ba prêtre ba bina ngoti lelo alors on a so bisayo ko ba akria kalate to kalande mte sala ba fina so ba Pau Firenze kalande sala ba fina so ba Joski Josa kalande sala ba leader ebele bazali na Kisasa so na kala ba sala kate lelo banga bazana valerité mais tout ça derrière bateau ba obini ça yo génération lilo monde tio sikoyo limbisa question tout na marate de ta kinelo nizo binisa ko ya na ngai tout kana ba vanti album iboka mebele et loko nizo binisa loko ba kila mungozo nde binisa ka tilo na ba fête et lo nizo binisa tout ba vérité te ya na ngai na bona ba polémique et tout ça peu polémique te nga pe na sala polémique te loko zo binisa exactement bo zela na fin juillet vivre la musique to kota disque to kota studio Obina masunda kanga makolo na yo sentir vina ndenge kangakini na monde entier amasunda aozo lamba fufu kanga makolo na yo omoni teke batata bavandi awa kanga makolo na yo das fait que na arithmétique te merci beaucoup à fidèle internet hein, vraiment ça fait plaisir hein. Dans ce moment t'es obini ça générique dada rego la boaki ou ranson na boaki lelo Fabougassa Zobwaka. Dada na biso orchestre to tangi ngana artiste munene na banda musique kana expérience ya musique na biso saka ba krikaka mais o ekangi ndenti ba ya madonde ke kangaka pe voilà faut to ba faire ekangaka pe ekangati lelo mais oui on a observé que déjà na loko mona temps ebimite zo kanga ma sœur Jani hein non loko zate lo zata taya kile kimpito ayebi ataya yotimbala na Manchester ayebi Chantal Panzu London hein ataya Chico Sombele la classe na Molifa Mombo de Bundes bayebi donc na kini mikolo danse ezate to stala ba générique mais danse faut voir la danse petit na ngai ba petit na nga faut voir na ba danse kangaka ba kolo ba binaka ko na ba danse bana mike ba binate ba kolo Lokoba Alexis Tinkungu PDG Alexis Tinkungu Afrique Intérim a reçu costume à bini pour avoir ta poids. Voilà, merci beaucoup biscuit des écoliers absence à papa Wimba na viva la musique
ils ont évolué ndengeni vivre la musique. Absence à papa m'a fait la musique et l'homme non non rien changé que baloba que fait le quoi ça te vivre tengamité. Mawaka pour faire beaucoup la kenda passe la montée ma mère absence à vivre conduite kitoko orchestre ça très bien orchestre ça très bien to beta ku na bité ce que mission et bolimbisa ba ta la biso na bité ce que bima de bandalelo le kana butu bende pour to beta déjà lobby samedi to beta na nini spectacle moto beta na gare centrale festival na fait na biso samangwana to beta le partir à 21h donc il fait ça qui toko marmo ça pepele après ba dispute to ka ba tiraima yo kutu tetinde kutu mutu bena zo bebiza pena vivande yo ozo yo ka tenana zo diriger bino na minute fait beaucoup la tiganga tetite fait beaucoup temps ça écoute en vie yo ka teti à des sortes nous les missions faut biso ma mission faut ça ki teti qui musicien ndemoni ba koka ngate ngana teti impolitesse teti na ngeze andule beti tenir la matita na telemi linu pas de contact à n'importe qui et ça que teti na manquer ba chef na manquer ba chef teti na nga oye na beti o mandoki c'est ça la musique attend d'esprit fait beaucoup la tiki la biso depuis la côté la musique a fait ça l'envie ti lelo na zaka ki sikite mansanga mo meso bolodia suka sanko banga il est sûr de lui hein biso peut to yebi ba œuvre na ye to bina a continuer toujours ko bénir sa mokili. Maintenant vive la musique est dirigée par qui parce que Makele les qui trop Tiraima les qui trop. Alors vive la musique est dirigée par elle-même Mère Amazon numéro 1 et puis toye na et archibureau et puis chef d'orchestre Zala Mbuta to Chanfulankanda Bassa Bakolo et puis c'est tout un abisso bayandro mouvement bancien. Ouais. Ça se passe comment na maman Amazon parce que toujours quand il paraît que vous a maltraité, il paraît que bazo futabinoté, il paraît que bazo reconnaître les sous valeurs na bino. Non, ça se passe très bien. Mère Amazon a maltraité bisotin. Mais faut la vérité, bon c'est qui m'a bien na bomba. On bomba. Yo no tuninga question c'est qui m'a bien na bomba donc na bisio que Mère Amazon a kumbe l'orchestre kitoko. Quand tu te rôles dans la radio, dans la TVT pour botander net. Pour te recevoir par IST, mais dans le maçon a dit que papa Zala qui met, derrière Zala il faut différencier Zala. Faut se battre. Vous comprenez? Et puis, t'as la mère Amazon a fait un mère moko très bien. Boutique mère on a vendu pardon, pas de polémique. Ok, merci beaucoup. Avant de continuer encore avec notre invité aujourd'hui, dans le Gada, nous avons sélectionné nos bakri, nous avons boaka, Babylone, nous boaka au 5C biso en gros, à propos ces biso en détail pour ça à plusieurs, na bateau, nous avons bazota la biso, na Londres, Sada Yakini, Diamant Noir, Ma Wivin Malolo. Merci beaucoup à Chancel Mbemba, Demidie, merci à toi pour notre soutien na yo, merci à Ladi Mabilama de Faras, Nabo Sanyote, Ero Minouche Batila, hein, la préférée de Papa Willy Batila, au Azota la biso. Sarah Mama Paradis motema ya 11 Ali Jabiri Bogar moko boy fe na ngai nana l'application noire mwindo ngolo boyo keloko suka somo yo de Kedi Kembers yo lo basusu ça c'est biscuit des écoles boka siko ba aro esala ngai kila roshi kuku na bosanité basé belé kutu mwana lo bakuté zate ya yo timbala ya seroti koyo mwana tanzambe koko soba yoke loko adi panda di widi di mukongo makagwa bakoli mekako sempa javoti di papa kamele yo akeleli kulere ye mwane mwana tika mosala mpunde keba okozanga mbongwe sopete kindobo ala vasete ngama na rokumba ngetemene yo on a ba œuvre toujours ya Gilen Kipito Solange Kipito Bibiane Kimpito Cherimo Gatana makangwa mama batako bekise azoyo kateo Cherimo namie bakolela nkiarie mawa bakolela biscuit
bakolela kitsokwe bakolela baforme le mawenzi le Picasso bozoka biloko gesekete mansanga momeso luludi desekole mansanga momeso bigandile kimeme bigandile nga mwana bigandile desekole mansanga momeso bigandilo biloko se bele taba niveau bakre makase kanga ils ont continué ce bêtise na fête na minute mutu fa telema ta faut féliciter bato le roi biso na Congo et on a singa culture boy ba ko bomba ba artiste na bino ya de so biso to daye nde boy mbango biscuit des écoles boté ton vivant fondi ma ba biso tout le monde a bepelevé vous comprenez de blaguité la bonne sanité on a vraiment la robot ça n'a été maître innocent n'a pas si maître innocent ma mbote trop mon toi droit maître innocent yobika kabambote petit no biscuit des écoles pesio na vivre la musique à quoi c'est ça. OK, merci beaucoup biscuit des écoliers kandi na lobaki na bete ça plaisira trop parce que la musabato balinga la bonne musique et surtout bato balinga biloko akala tant que grand animateur il y a musique congolaise ozo mon animation congolaise et kendeni o bino bosala o baleki na bino bosala to bandeko na bino bozoyo sala nasi. Bon mon inspiration tant dans l'inspiration ça sont de mon côté. L'inspiration à biso bando za ndete zo kutala bonzambe. Inspiration moi zo abena naturel. Bon lelo comment mutu pas boire qu'il faut pas pesa écrit ko pesa. Mais biso akri ba yaki ko ozo laver na douche bezo ya. So bimission tika na mitwa bato. Mais lelo crée comment ka passage surtout ba bêtise. Ben sanité comme trop. Yosko oh boaki mama alamba soki akanga makolo c'est ya wana na lobi na normal masunda azoteka pondo zo lamba fufu kanga makolo na yo na lobi le kota pona eza bien est-ce que la cité le mama bien bon batanga dada bon batanga donc bêtise nous a trop maintenant qu'est-ce qu'il faut faire bino beaucoup solo la raté tellement insanité l'équipe a tout pe bazo loba public peso déclaré beaucoup solo la raté yo pe muto za animateur akala to solo ndeni misa kongo ane teti so ala diga jina alati non ngana banga na to saka ba animateur to akala ba vie dudu ba juna mumbafu vie na nga juna mumbafu big one ba big one ba ya dudu bo big one na ya na aza ya na te aza ndeko na yo e bo ngana oto sa big na to na ba o ba ya liboso na ngai bon na benga big nto ya nanga na banga bato ba ya liboso na ngai comprendre bien dada ko tsa ba petit musute ngende comme fula ndete a petit nanga te bila petit nanga ngana ve na e na baba age ba TVT na ndenga polémique te na ve na na mbia kana e na ndenga mabete comprendre dona baba tuna mumbafu ba ya dudu baba onani benane tutu kaluji ba vena biso baba ndali boso ngala to saka bango ba Al Pacino question na ma réponse en paix ba Al Pacino vena to boka ne yemda salanga na zala boy solo ngana ma bisu des écoles avec charismatique c'est Al Pacino so kaza qui on veut ngor reconnaître ngo wana bena yim to lobiango pour wana fait aux anor que c'est mon ando respecter dès le début ba po friends témoin viens pas à côté lié à côté ngate to zala zana ba ve wana zomba wana fe na ngate ozala boy na cheye to dami afana ke ba poto petit soit kecho so comprendre de fois on dit ma ba vie te on dit ndamba ba vie ozo manquer ozo bénédiction te na ba petit na so ba animateur mususu okomi pe nanu te comment te po boki na animation mongo boy ozo avion ke Cameroun na ngolo moni ko komi danser nano beta na Bercy te nano beta na sala LCT nano beta Bataclan te nano na Belgique to beta ga mais binga bisu na beta ba salon na tout mon différence le lo ba animateur mususu ba sala poto na kango te o bébé ko beta na ba salona pour salona le lo mo ko ma passe mais biso to ba Bercy to beta nga bisu les écoles na mata na Bercy na betango na batana na ba LC ba Bataclan na martyr to beti martyr na fait beaucoup le lo martyr beta o mona bo dinda bota l'événement ya mise faut que l'événement moto aleki nango comment te ko leki ve wana po ya sali o salité vous comprenez po o sala ngote succès que Seigneur so succès monde entier
Ngatina ba Cameroun biscuit des écoles. Angolano, Okena ba Kenya. Mutabi biscuit des écoles na kila mon gros. Mais ce que yo e bano na Brazza Angola. Bo e preba e bioté, visibilité moins. Mo bato lo bande angwana. Donc faut ba valeur ya vie. Ko ni maton ndimi ka 3 talo ko mikolo, ba mikolo monsieur don nié bango. Olobino lo kota. Ndima ba vie tout oyo tala. Pour attendre so boire peut-être. N'inspira pas yo. Que c'est ingrate pour le lobo, banin. Donc je suis biscuit des écoliers, je resterai biscuit des écoliers, les bocaux de tous les animateurs. Animateurs à boire na papa. Donc leader n'a pas papa oui manamboko. Attends ça mais papa ma leader nana. T'as niveau papa oui. Sur dans niveau na été de banganga. À tous ça leader. Voilà, merci beaucoup biscuit des écoliers. Tout le monde animateur baza ba capitaine. Bapesman ba brassard bazali tozana ba honorable tozana ba animateur ndenge na ndenge biscuit yozanani ka boga nga biscuit les écoles les boga tous les animateurs mande fois pembe ya nga na ko bakisate député faut que ça la kuna na nini na parlement. Moi je suis un artiste musicien tout court na ko bakisa likolo logota brassard ngani o lobi brassard ani. Merci. Merci. Là, tu as brassard. On est là, c'est Cédric qui a mal. Yo kate wa ba ventir. Ba drink na bango bengi petit moya kapo na ba peton ba tontinto. Oso comprendre. Pour nga beno la tanga brassard na sens ni. Nga to la banda fi la musique na mona ni vena nga tuna mbafala tanga brassard. Travail no mto bimisa yo. Ba la tsamino bagwa. Ya ba benda bino. Ba wala telo mo boeli ba be ba petit na bola muka. Pour y être à bord, il brassard. Il y a mon canne de l'autre côté, il combat bateau de foule. L'animateur, il va ventilier. Mais si on a autant à combat bateau, pour brassard et ça, on a payé nous, il faut animateur balade. Brassard, capitaine de l'équipe, il y a football, il y a catcher. Voilà, merci beaucoup. Comment aventurer? C'est que yo reconnaître bango te yo lingi ka reconnaître bango est-ce que mutola la tsaba yo o lingo nzima bale yende abanga ba petit ba finga yi oh yango to flatter ba petit brassard ponga ine na sawa na ko reconnaître petit par rapport à boulot na ba brigade na reconnaître bango pour na la tse brassard à part brigade bato yo reconnaître après bino à part brigade ba janta mutuna ngai na reconnaître raet pour na la tse brassard Cédric ba je sac ba buaka tuna ba kisaso pour na nini ba la tse brassard te pas tuna mbafu bengai alors pour nous reconnaître mutu faut tse brassard na cri nini ya to solo là ya madota ya c'est un bon cri c'est un bon cri. Est-ce que Yamado bina maloko kila mogroso to sala batuko kila moto avec papa so vandi mais Yamado ya danse moi salité et bon kila ndi danse bien kila danse ma père bina kita tsakabo ezani kila mogroso siko Yamado mabena ngeza tala so danse kila mogroso mon danse kila mogroso ça loko ke kra tango betabo pa ouais tango betabo obetibo grand on comprend tango osonga bokena ngosiko pa siko kila mogroso fo siko Yamado mabena ngeza Yamado mabina on ba danse mo boy ba petsa ba batarushi ba kobina kila mogroso bina mana ba mvandelo ba pato ba konza mboka ba bikila mogroso atona charisme vando cheno kago bina ne mabete nalo bela ba crité so ndeni nalo ba vérité cri oyo ekukana kila mogroso na vraiment me respect na ndombolo pour ndombolo le longo esa fierté à monde na Congo Afrique centrale mobimba tout le rythme musique ba mo benga ndombolo vraiment sali après ndombolo c'est kila mogroso mo te faire reconnaître que on a ndule nae monangera dini no tu cheze magine kila mogroso kila i domina isa donc qui les a parmi ba isankele ils a parmi ba ndombolo parmi ba quoi ça va faire na biso ba janora alors faut me respecter des putains boni boyeko
Donc après ma crie on va crier c'est ça t'es le donc ah voilà va crier ba tente ba na bitendi nazo fongola autre. OK, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à Biscuit des écoliers. Bon séjour à Kinshasa pour Firenze le président. Merci beaucoup à Apinza aux matériaux durables. Bon séjour aussi à Douche Kapanga. Merci beaucoup à Sarah Mama Paradis Motema Ans Luzolo. Nabosani ma chérie. Merci à Madongo Maya Fiotingoma, Charlie Maloula et José de Londres. Merci à Binonio Soubolinga, émission Lissolo avec Dada International, la réserve de la presse. Toujours continuer toujours dans mon salon, la biso. Tosi Sobeta Kunas, comme Sola Vive, Zandengenini. Viva. Viva. Toujours préparer la fin, j'y étais au Banda déjà. Toujours donner marqué pour nous préparer les disques. Générique Zoya. Bama mike zoya to préparer ce que le na biso momoni papa mbaza susute to dembela kana banzemba papa mbaka te photo simba orchestre photo wana ko maka interprétation alors photo simba pe logo mo ya biso ba mona biso wana capacité ya ko simba orchestre par rapport à ba art to lobite banzemba papa mbeza to nzemba papa mo de sala vivre de photo bi misape biloko non ya biso pe po simba pour fanatique bazo c'est la bina biloko asika donc mouvement ça pepele batuka batiko wela wonga président wonga boy pour qui président au foot à biscuit au kokate kasi ko baluki otanga déjà président na tuna ki na na lobby pona komi sou batu na batu ba le kabe mission pour part yo na saki mission mo balukenga eza na batu bazo le kabe mission pour ba le président vive la musique na beti c'était boke bana ba trafic d'influence wa ba bescro pour nga bisu les économes d'ako leader na papa yo so za leader no sala orchestre na yo abupia to lingi bobo ma vive la musique ate ko welisa vive la musique c'est papa wemba après papa maintenant tant on lo ba ko za leader a vive c'est qu'après papa maintenant ba leader ba yo lo kwa papa wemba OK papa mazaki phénomène yala muto ya sur kwa papa mana kinyo na Congo zati vous savez de vive la musique leader ali vive la musique aux ala sauter biso tout doit ba leader so comme leader ba biscuit keba trafic de friance keba de dire que c'est pas là na bino fia kende pour bino ba ki président la mouvement keba. Voilà, album Ezo Bimakan, tant beaucoup de studio, ils en ont combien de titres, bah générique toujours combien de génériques? Non, maman aujourd'hui générique dada, faut générique moko. Et l'homme ba générique simba souté. Au moins générique 3 4 puis générique moment là 10 cris faut. Surtout quand on a 3 4 cris c'est bon. Alors, je salue DJ Maréchal aux États-Unis. Masranga Zakana Abidjan. DJ Maréchal, mon ami propre. DJ Maréchal. Nakata kinaki kama séjourné aux États-Unis. Azoso nga karaté. De ce moment ba mbati musuna lata masamda tindara. Masamo ça c'est mon ami. To kimana na orchestre mike. Le là qui na Abidjan comme DJ mo kina comme osana ba New York. Nzamba pa et puis Bobette métis noir. Yebika batela nga master na ngai. Ouais. Voilà, on a titre générique album et ça. Album et ça la combat Sako Banga. Sako Banga. Dis un titre album. Sako Banga. Pour faire ça tête au banga souti. Sako Banga to fronté. C'est un disque moi. Sako Banga. Ouais. En tout cas, dans tout banga té malgré papa Mbazate tout banga té paix à son âme vraiment, je sais que album wana batonyo so bando linga vivre la musique et puis ba continuer toujours ko linga vivre la musique et puis bando linga papa wemba to consommer yango biso pe presque to sala kaka na nakemo sala pe déjà benga ninge nakemo sala pe déjà benga ninge nazonga nda kona nakomi bechere nakenda ko beche mbisie nakomane balendo bwedi ndina maye kibidi bana magolia nini ibila nkota sibudilanga kakaka tikana ba mai soya ba oyiba o bantu bo ngasoko ibinga yo mokotika pour la lati soko ibika krina yo mokotika ba ibanga krite c'est que tu consommer album na décembre vraiment année aussi là vraiment beaucoup consommer disque na bino Vive ça pepele Mbuta Toshan Fulankanda, je salue tous mes frères Banakata Mouvement. Mbuta Toshan Fulankanda, chef d'orchestre. Biscuit des écoliers. Daddy Pef Lokolo. Cédric Zicente les Zambana Solo. Quick Nambonda. Bendoson. Bob Jamusket. Neymar, le grand chanteur. Joe Lenoir. Boa Vida. Nabo Sanité.
badanseuse to aviva la musique Angel Pelouse bokangama na la musique na bosani te na bureau na biso ya la musique badide bokelo gama monanko gama yoyebi et puis mouvement na boki ba masalanga tout vraiment pas na problème à tout le monde na boki ba me ba boka maître na mo boki était nani son âme repose en paix vient na Alpatino Adaya vient Alpadayat na boki ba maso bazali na mouvement mais vient Alpatia pétant okita ba famille bandi ko namno bo travailler na bango bazati azaki na famille quand même besoin pétant okita vraiment monsieur to na rotal ba dadi bola to mona naka monsieur sur le roi bakenda na dangaka ya monda musique ya na lobby ba va inviter que son âme repose en paix et tu viens dans Boulantulu 6 étoiles capitaine de l'équipe ngala bakoko babala kala mungwa ya biso bana ekoma falanga wawa soyokana kambo yetena bolingo yo Bible la maboko na koluka lo sembo pote na samela na yawe abakisela nga bolingo monisinga pasi ayaya poneli malongi jisekatanga po firenze o avenanga alpatino ki petit na obisculer se kazolela tolanda ba trace. Merci, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Le plaisir a été pour moi de partager cette émission avec notre animateur que nous aimons tant. Il s'appelle Biscuit des Écoliers. N'habitez pas Tonio Soubanina, vive la musique et ça lui plaisira trop. À René Kabassé de Bruxelles, plaisira trop. À Chancel Mbemba Demidier, merci pour notre soutien, notre sanité. Héros Minoucha Batila, le préféré. Il y a Papa Willy Batila. Programme, il y a Vive la musique et ça nini. Bozana ba concert, ba production. Tout ça, la production belé. Moi, tout le monde avec Quentin, voix Gisali. L'orchestre, c'est très bien. Bon, on a boulot, on a mouvement, P1000 euros la viva, leader à Zate, le roi vive Zate, deux maltraitation Zate. Bon, ma tête bisoté. Ok, voilà, merci tout comme déjà Nasuka. Et là, Nini, au Kolo, pour nous retenir l'émission. Ah, bah, retenir que vive la musique Zali, Bozola Pio, leader à Zate. Botia mama question o azana sima mission mo kikonke ke yonde leader wa fofa na tika la musique de bino molinga papa mbate o alingi papa mana la musique ko linga ba désordre wana te mais yana batu ato tinda batu yonde bozana ne pe batu a vivre te batu ba kester to bibino bozana bota désordre na mouvement bo fula ba batu mo ke zande yo salor que c'est la kisa soto ndima keza yo quoi qu'on comme la biso ba leader te poto opesa ngote et puis nana opesa ma vivre statut mouvement nana opesa est-ce yo ko signer contrat ba opesa ma mbona te do za la ticket sans ko banga agreement c'est ça te ke ba ils ont ba formation pas fait beaucoup là tant d'esprit ali blaguité beaucoup salibo matin ke bisi bino batuana vive la musique à leader biso tout ba leader bunda na ndenge na yo omi bimsa na ndenge na yo. Comme ça, jamais on a vu papa Mbata comme leader. Et c'est ça normal. On a vu papa Mbata comme solidaire. Ah mais non, j'en ai marre. Na batu oyo que ça. Talanga yu mate. Bolinga te, ponga na rotiki la mutu vivate. Na parmi ba commando, pour ba général ba kufa bazalaki. Ba patino ba général, ba keste ba général. Ce sont ba commando ba général. Pour ça te protéger ba général ba président. Fait beaucoup de président général peut pas salaki. Ngana commando a fait beaucoup blaguité. Kolinga tena sala opération suicide. Keba. Konyo sono ngana. Na lobby kaka polémique à la tête mère nga dada. Polémique à la tête. Vaut mieux boy ça la propre. Bon yebo. Libange soka ah ouais. Déjà Keba kolinga te pona vanda kimia ou madame yanke na pe yanke. Mama bitumba pe toza kolanda face ba PDT. Na pe PDT. Kwa tanzo to basité Keba. Solingi to potani mais vive la musique ko panzana te vive la musique abatu ya mère Amazon na famille na ye na ba musicien no baza fidèle ko biso ba biscuit de sekule nga ku biso na wala ki présidente na fana na fe na kendate fidèle na wala ki présidente bo wala ba président pour na nini olingi nini on a retard na vie ah peut-être au moment de fois pe na sama peka keba ozelango soit papa alors je salue tout le monde à saluer Batunangai. Voilà, où s'appelle le numéro de contact nangana yango 00243 89 62 90 63 4.
numéro na ngai bisou des écoliers 00243 89 62 90 63 4. Ce qu'on appelle ça WhatsApp. On appelle ça qui appelle normal. Il y a WhatsApp yango yangai biscuit 00243 84 0170 212. Numéro na WhatsApp 00243 84 0170 212. Na boki bato basala ngana za ba reconnaissant na ngai. Ya Gile Kimpito, grand frère propre. Bibiane Kimpito, Solange Kimpito. Na bosani susute de cœur di Kembers. Barbine Maui la beauté Schengen. Di Koko Mundeke na bench Kandolo. Na boki susu ya Sami Mwela. Ya Sami Mwela mutema ya tete. Na bosani te. Ya yo Timbala. Yo yebi na Manchester ya yo Timbala. Chantal Panzu na Londres. Na bosanité. Ya Seruti Koyo mwana Tanzambe Koko Soba. Ya Seruti Koyo. Na bosanité. Chiko Sombele. La classe bilambe bele ya Chiko Sombele wapi carton. Molifa Mombo de Bundes. Molifa Mombo de Bundes. Tona bosanaka. Kode Kobo Mwalanga. Estache Seke. Estache Seke. De Yobikaka. Yale Mawenzi le Picasso. Kode Kobo Mwalanga. Alexis Tinkoum Afrique Intérim. Gisha Basomotro. Matos de Luanda, Gisha Basomotro. Puis à voter, Nakatangola. À voter, Yobikaka. À voter, Nakatangola. Somotro. Ok. Yomoko Dada, puis la personne Mbote. Merci. La personne Clarisse. On est là, Mundangolo. À voter. À voter, Nakatangola, Didier. Banangola, Tosana Bango, Awa. Nathalie Koutou Bango, mais. Didier, Angola, Bango, très très fort. À voter le président, na Didier, le secrétaire, Banangole. Donc, Mbota trop, ça c'est biscuit des écoles. Yé, moi, maman, lembele. Amodien, kila, maman, le yaka, yake. À voter, moi, Angola, yaka, tendelu, yaka, yake. Kila. Et puis, na Bosanté, Ranyalem, na PDG. Ranyalem, bisous. Okay. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous a prêté l'oreille. Nathan Ounioso pour nous suivre. Merci à Ladi, Mabila, Mado Farasta américain. Merci encore, merci à Chancel Mbemba, Demidier, Balobi, Takayo, Hansoyote Moboulou. Merci à toi, merci à Charlie Maloula, il y a José de Londres, merci à Zoé Kiambi, Nzamba Strasbourg, durant Makaya, Nabo Sanyote, Napesi Bambo Tebele, na famille Nanga Mobimba, famille Kanda, partout, Bezo Talanga. Merci à Janis célèbre pour les images, c'est lui qui est derrière la caméra. Merci à mon coordonnateur qui est Sergent Piana. Merci à celui qu'on appelle Rafungin, d'où le patron ou le PDG. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Donc, Nzambe pe mokonzi ya Congo Promo, c'est lui. Non, profitez de notre gabinona au Aza animateur. Yoga, Yabengazi, Petro Soyo, Katimini Yakobola, Yabe désolé, Moninga Lufungula, on est servo Seigneur Rogaza. Penisaline Benelo. Tala, tu bois na balangila, tu bois na bakrinyo sur ma petite ba komate. Ngwasu. Ayo. Yo bilonga na beta na viva la musique. Ba générique makasi. Tabotu na ba générique mais non là. Papa wemba yo papa bagana kuba 100% star fait musée mwalimu elombe mobalié. Ça montre yango yue. Kila mon grosso. Ezala mama, ozala papa ozala chéri topen koko Dotindo. Doti. Zouk. Biscuit de secolé, boca de tous les animaux télo. Moi tout le baramingue ça quoi. Vous comprenez? Le boca de tous les animaux télo. Zolanda.
nabwaki bato nanga le mawenzi le Picasso on est là munda ngolo avote na ngola mama Alferica na bosanité maître innocent kulutu na ngai bravo quoi merci pour na bino nyonso